mutu moko akomeli biso ndeko moko akomeli biso abi ye mpe na sœur baby Louise lolo kwa sœur baby Louise lolo kwa wangana te aboma libala ya solo pe azwa ndaku na minute oyo azo vivre ye moko sikoyo sœur Aniki akoma kanda na église po pasteur Serge alaka libala abala na ye mwasi mususu pe sœur baby wana pure dadou mwasi ya pasteur donc sœur oza camarade ya mama pasteur même toujours bimana pasteur bino pe ba sœur ngo na éviter bozaka na mitema ndenge nini donc voilà donc tout le monde yawa toujours appelle ya pasteur Serge to éviter ce qui a kolinga ko intervenir. Allô, bonsoir. Bonsoir, pasteur Serge. Oui, bonsoir. Oui, to benga yo, on dirait qu'il y a bomoko mboka parce que tozo ki ba intervention ya batu ebele, ba kuba bengi biso de partout na Finlande par rapport ya makambo elobami pona yo. Boaka donc eza poto donc mobali déjà ndeka tolobra mobali oyo alingaka camarade ya mwasi na ye o alinga entourage ya mwasi na mobali mabe donc aotia vie ya mwasi na danger. Bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka donc ko zapper trop té rester branché escoté moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono sali feti mona kini olingo mona ngoza register na moko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na moko ya mboka olingo sala promotion na moko ya mboka za na ka pona toza na pona ko ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tikananga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka ezana pona ko servir bino toza sans frontières. Je suis très heureuse pour moi de vous savoir nombreux ce soir pour votre émission qui va se passer en direct de votre site Bomoko ya Mboka www.com. Voilà, je suis très heureuse vraiment de vous savoir nombreux. Je ne suis pas seule, comme vous le constatez, comme ça a toujours été dans votre émission Ma Soluère Cathy. Je suis avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Elle répond au nom de Madame Bomoko ya Mboka. Donc, je me qu'elle à se présenter pour nous découvrir vraiment. Bonsoir Madame Pauline. Ouais, bonsoir. Moi présentation internaute nabiso pour la première fois. Ok, bonsoir. Bonjour. Pour nous obasana moi. Eza Maman Pauline. Yamba liboso te bolandanga ba op ezamba liboso landanga ba mbote na bino nyonso. Donc voilà, Maman Pauline a pesi bambote na ye na bino nyonso. Donc nde boyebi yaza mama oyo na yambaka etro na émission na bino Masolo ya Kati sito mesana donc bo mesana déjà kolanda ye parce qu'ensemble na ye moi featuring les karakitoko et voilà et lelo vraiment so bomoni biso lelo na ba écran na bino c'est pas pour rien, c'est parce que il se passe quelque chose un peu grave na mboka na biso ya Finlande. Oyo bana Finlande batiki bomoko mboka kimia te donc tozaki wana tozu bapel ya batu ebele balobi non bomoko mboka yo fo lobela likambo yo ezoleka na Finlande likambo ezoleka na Finlande des années donc il paraît très que un de deux pasteurs ya Finlande
akwei na ekobo na baseur ya église donc boyebi kaka ndenge masolango ezobetama bamisusu bameka mpe kolanda yango na mwa basite mosusu elobelaki yango me bango bana Finlande bapréféré vraiment ke bomoko ya mboka ebeta sete na likambo oyo tellement que biso toza église au milieu du village tokozwa vraiment intervention ya bana Finlande oyo bazala branché parce que je vous signale déjà que l'émission se passe en direct pour na ba o nyonso ba kolinga bo commenter bo benga bo les direct bo pesa part de choses na bino sur makambo ezo le kakuna et ça vraiment le bienvenu. Donc voilà, et nous avons des numéros, voire même il y a pasteur Yemoko, pasteur Serge, si je m'abuse pas, pasteur Serge Mambou, il y a église Oyo et Sali Scandale. Na mboka na biso ya Finlande donc on met kapeto bengai en direct donc azap ato aso to yebisa qui était que toko bengai mais on va juste essayer ko bengai to yebi pete soki akoyamba appelle na biso ou pas mais tellement que les choses se disent trop sur kombo na ye que ça vraiment important apé sa biso pe par na ye na makambu oyo donc voilà. Dengue toujours émission sur les comptes directs vraiment beau benga beau koma beau participer na émission na bino masola kati ya poko lelo na bikeba na Finlande boza ebele na moma oyo na moni Maga Armani Maga Mokungu boza ebele Junior Obama vraiment partout voire même na Suède en Angleterre bato baza vraiment branché tellement que toza qui m'appelle ebele ba ozela émission Oyo Eleka. Donc c'est un peu ça nga la meki juste pour expliquer bino moi moukié et aux ala préférable Barto bazar concerné ba meka ko participer dans l'émission pour na ba éclaircir les sous les camboyo. Donc na habité avant que tozoa to meka ko tenter ko benga pasteur Serge Mambou to habité soki oyamba biso mère Pauline pour na yo les camboyo. Comment tu digères ça? Ouais, et ça vraiment et c'est le moins facile. On a bien information vraiment na source T, c'est pour cela to kanisi que to zoyer moko toyo kaye moko et lo connaît le bateau qui par-ci par-là bato ba bengi balingi ke makambwane lo bama awa mais biso toyo ka lito imoko te to lingi toyo kama to nyos to mibale toyo ka déjà o bato balobi yango na to benga e pepo na toyo ka payer o nini ya oyebisa biso. Donc, mais eza elo como eza facilité so que eza ndenge o batu balobi. Voilà oui to benga même ko tenter ko benga pasteur na biso Serge Mambou donc tozo meka parce que to yebité soki akuyamba biso na bino bozolanda to meka nanu koyoka pasteur Serge donc nde bozomona tozo meka déjà ko benga ensemble Nabino. Ça ne fait que sonner. Des bozoyo ka numéro ils sonné jusque là. Bazoya babiso te. Espérons que oyamba biso vraiment pour ça vraiment ya participation naïe. Et cause nécessaire pour na ko éclaircir bande comme sous vraiment les esengo mingi so kesi kaza zoyo kabiso ou bien ba obayebie. Soki bazoyo kabiso en tout cas babenga toza besoin ya koyoka oyo yepe ya oluba parce que to yoki lito imoko. Donc voilà pasteur Serge a invité donc tout le monde yawa tozu appel to tenter toujours ko bengaye mais à part ça to ko signaler déjà na bande ko na biso ba Holanda biso en direct bon mais ka déjà ko benga pour na mo bo éclaircir situation oyo ezole kakuna na Finlande parce que biso toza église au milieu du village donc tokoki ko za parti pris mon côté songolo pakala puisque to yebité
monde à l'élo mère Pauline Mambe comme belé hein inventé toute une histoire contre yo donc et tout kuta na Mambe belé zo pesa biso maele yango et vous a vraiment important que pasteur Serge a mekako yamba biso on dirait qu'il y a bomoko amboka ba onions ba rolanda peut-être ba opé ba c'est ça qui faire na likamboana bazwa moins éclaircissement na dossier wana parce que babi ma ipeninga na rapamba te ndeka balobaka donc babi tumsu baloba pe ma ya Congo ma ya ba congolais ninga na ngopamba mon PVP kaka ningisi yango donc c'est un peu ça pasteur Azamutu toza na vraiment na besoin na yo soit ba collaborateur na yo soit ba nyos ba ozala na facilité wana ya ko komisela o malobake pasteur Serge Mambu o mekampe ko participer na émission pour na opesa biso point de vue na yo na habité so to ko tenter lisusu ko benga ye et ko zala peut-être personne. Voilà donc to bengi pasteur Serge ayambité to ko meka ko benga lisusu intervenant na biso mususu oyo toujours azapé informé na makambo yo aza sur le terrain plutôt va vivre événement wana koyo kapé par des choses côté na yé ndenge nini makambo esalami ndenge nini makambo ezeki ba preuve nini baza nango eloko nini donc pour la bakisation nyonso wana donc voilà on va essayer ya ko benga susu deuxième intervenant na biso to mekasus ko tenter et je vous signale que batona tozo benga bazaki informé donc to linga ki tozo bango déjà en direct na émission pour na ba éclaircissement ya biso nyonso na bino ba internaute na biso voilà to benga deuxième intervenant. Oui, allô? 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 Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Zandeko Flori, depuis Finlande. Oui, c'est bien moi. Ok. To bengi yo en direct la botoza bomo kwamboka to linga kina to yeba par rapport ya makambo ile kuna na Finlande ya pasteur Serge Mambu oyo nyonso mambo lobami kuna donc tellement biso toza na ba information ebelete donc to linga vraiment toza ba précision et pas na yo so ko expliquer biso moi détail ya makambo wana. Allô? Allô? Donc, je vois que la personne est partie. N'a évité ce qui a problème, il y a connexion ou comment. Donc, tu peux insister les sous nous. Voilà, en attendant que tout développe ensemble, on a bandi qu'on a vu sur le côté en ligne. Bah, et puis déjà que tout ça qui vraiment m'appelle Yabatu Ebele, Oyo, bah, sengi likambo e beta mana bomo kamboka. Donc, bah, l'inga vraiment tout sur le likambo yo na masola kati. Donc, bazawa na ba Holanda biso, tout ça vraiment on a besoin d'intervention na bino, bo comme la biso, soit bo benga surtout participation na bino ya ba appel et que ça la biso vraiment bien et que ça la vraiment nécessaire pour na likambo ou soit ils ont un likambo bo fondé, bo lingi kaka bo salut personnalité ya pasteur. Soit vous animé dans l'esprit à ma baie, si vraiment les Cambodgiens est vrai et que vous avez la certitude que les Cambodgiens est vrai, bobenga, dès que bobenga qui bomo Cambo kaye loba bolobela les Cambodgiens, yango yo toza sukoya wato lobela les Cambodgiens. Donc bino o boza sur le terrain, bobenga, bino bobima qui ba témoin. Proche à pasteur, ba proche ya frère Moussou o a eu problème et tout. Ba onyo ba témoin bien bato bazana ba problème donc ceux qui bo benga ezamala mingi pour to développer si jeune abiso.
Voilà, mais en attendant, biso to développer ce jeune en attendant appel na bino, mère Pauline, cela ne nous empêche pas. Biso pe atomeka ko ça l'analyse na biso na ebité selon yo. Dès qu'on a posé une question à Liboso, si réellement ils sont vrai, au niveau de l'obami sur pasteur Serge Mambona Felon, au peut sa faute nani, au condamné nani. Ouais. Plus vraiment non condamné Bandeko Bassi, au soi-disant que babimina pasteur, pour n'ande na yo qui pasteur en gros azape. Aza yé mon côté, aza célibataire té. Aza na moi si n'étant boya en église, bomoni muto aza na moi si nae, mais pourquoi bino boko kende kaka et pas muto aza na moi si nae. Normalement quelque part bande kona biso ya basi baza na faute. Ouais, parce que bino boke église pour nous ensemble, la boke église pour nous zombala mningate. Mais bande kwa basi bana faute donc yé pasteur aza nae parce que sûrement pasteur der banda qui na ebite so abandela bango na ndenge nini pona bakoka ozala séduit ti ya kondima kozala ensemble na pasteur nini tout ça parce que pasteur aza mwasi nde toyoki pasteur aza mwasi mais ce pasteur aza mwasi mais pourquoi ba okendo linga e ata pasteur abanda ki faut zongi sa pasteur na nzela bon na ebite tozo meka ou soit ezande ba pasteur musuba escroquer batu a yelo bible liboso a yelo kombo nzambe nzamba lobi fo sala boy nzambe lobi fo sala boy po tozo mona lelo ba pratique moko izo sala na ba église eza en normal pe bandimi baza tellement aveuglé que izo lobela bango loté donc pour eux c'est un pasteur dit que ser longola bilamba na pakolo mafuta pasteur azan nzambe donc il faut alors qu'il y a que pasteur azaka nde yo zali azaka na ba sentiment yo zanango nyonso donc yeka peut-être pour ka pasteur qui titre wana kaka yo poko kipe ko fuka mapo sambeli nzambe ya sali mafuta wana ko kipe ko pesa yo ki opakoli pona bandimi wana surtout biso ba sœur to meka un peu ko exagérer na mwa nzambe donc au mona ata mobali ne nanda ko ba couple belé zo na ba problème pona ba pasteur pe. Ouais, mais côté na to pesa faute pas ma pasteur parce que mutu tango aye pa na yo aye ko se confier pa na yo ezate kaza naïf donc eza juste mutu tango so aza besoin ya secours moko boy donc tango yo telemi wana lokwa mosali na nzambe ako approcher yo parce que yebike oza mosali na nzambe okosunga ye na ba prière ning tout ça côté na to pesa faute ba pasteur parce que la plupart ba pasteur ba commencer ka moni moi na nzamba ye pa na ye donc il y a mon lokolo oza naïf akoko sa nyonso to alingi côté na vraiment ba pasteur il faut ba bongisa côté na vraiment ba pasteur il faut ba bongisa mais na bandimi pe il faut ba maman surtout ouais problème mususu c'est pas bandimi ezani mususu azata mususu aza un espoir lisusu te tango akute na yo pasteur maloba nyonso to lobane aomona loko aza liboso ya nzambe donc oyo ebima na monoko no aomona lokola donc ezouta nde pa nzambe problème mosusu nde eza yango wana epa bandimi openda bayebi nzambe penda ya solo te bazokutana na baproblème na nzela nzambe bango balingi bakota. Mais yango wana eloko wana to condamné parce que ezosenga mutu ye moko pe azala na esprit ya discernement parce que moi je me rappelle encore en Afrique pasteur amoko boya prophète nakutane amonanga oh ma sœur nzamba naza ba parole nzamba lobi pona yo nzamba lobi na ngai frère Rosa nae wana na Afrique frère Rosa nae azo ambrier yo obalote mobali na yo mobali la vino aza poto donc nzamba la kisinga mobali ya vino aza na poto aza wati donc frère Rosa nae wana tikaye tout alobi na nga wana bika biso pe ba sœur toza pasteur okoyeki mwa komba poto bi c'est que pasteur akoza nzambe pe eza pe ya solo donc na kompe ko kende église wana na komi ko kende na eba kutu une fois en pleine église ma sœur telema na telemi mai na yeza o mais non za mayo sokola elongi tu vois il y a d'autres choses oyo ki bon motoka biso pe otalika na sokola elongi mais oyebi
aza motu oui nazoma iwana pe na sokole longi en pleine église esili église ebimi pasteur akomi kolendisa ngo nzamba lobi il faut tokota retraite na yo nzamba omono mwa milimo ya mutu likolo il faut tokota retraite ça lelo prière moi milimo ya mutu likolo ana elongwa oh nakomika oh milimo ya mutu likolo moi milimo ya boîte moi banini ezali moi milimo ya mixing abi ah ils ont un problème témoin non to luka juste to ta retraite dès que ça le lobby parce que on a pe biso pe moi boye trop temps examité so et ça je me suis pasteur penda benga ko avantinga oh ma sœur nous ko sambela nzamba la kisingai yo ngana vai na kiti yo na église ozoteya ko mama pasteur boye donc nzamba la kisinga penda yo ndé moi nanga do yango ezosenga na sambele lo kanza mabina consacré yo comme pasteur ou comme maman pasteur nangai na ah pasteur yo lo ba nanga ke mba nanga za poto nga noto za na fusiko yo lo ba nzamba wa changer tu vois une fois qu'il lo kwa na mona déjà ngabi pasteur aventurier na kima église alors que biloka bongo mutumsu peso za sans esprit ah pasteur a lobby pasteur c'est que ça prouve que aibisaka yo moroté alors mon PCR mususu pas yebisé la même chose tu vois babiloko abongo yebisanga wana pe to condamner pasteur a mobali non aza muntu pasteur aza normalement pasteur aza muntu lokwa mutu nyonso avant nga pe nazaya na idée wana que soit naza na problème na qui pas pasteur il faut vraiment pasteur a aider nga pasteur aza na pona aider nga mais et à ko tomber nazaya vraiment na sérieux problème d'hôpital nazala nga na mobali nga na mwana donc na perdre mwana nazala ni na libumu nzema 6 mois après wana nazala ki na makila te na nzoto makila nga nyonso to esilaki na be tangu to banda ko prier na pasteur moi apese mo ba révélation belé alors tant na comme une situation que comme il faut bazong sanga maini na lingaki na solo na pasteur to prier ensemble na pasteur avant na accepter que bazong sanga maina nzoto bazong sanga makila na nzoto oh na benga pasteur azwanga na solo na pasteur ni tout ça na za problème boy pasteur akata téléphone oh ngapo na ngana kanisa téléphone tant téléphone de Cathy na comprendre na meke insister ko benga pasteur téléphone ele katenga bi ah tom sous charge téléphone charge style et tout après mobile nga bi ah naza numéro téléphone mususu to benga tant mobile nga a benga na numéro téléphone wana pasteur azwa téléphone abi ah frère ozape na numéro si ko raison pasteur ezainine donc tant lobby déjà bongo mobile nga déjà salembaki donc à comprendre que pasteur akimaki so akimi prière to nini eloko akimelaki nanga noto éviter donc à partir wana donc na lembaki mais na check espoir nge panzami ouais parce que pasteur azaka mutuloko anga na situation na yeba eta conseiller ngani na bazongisa makila te ni pasteur akimi na ye anga mona zi décision na prier na yebisi mbalanga benga docteur wana ba sala ba bestela makila ponanga ba changai esa elo monter na prier pona makila wana après tant nazongi na ndako pasteur honda kuna yo abengi biso na Afrique ndako no eza na milimo eza na mama moko boyaka na toilette na yo ayaka na chambre na yo et tout onde eza wana pona vraiment bitumba boza bitumba makasi na ona mobali no balingi ba paralyser mobali na yo boye ni tout ça nde eza wana il faut okangama apesi biso frère moko il faut bokangama pena na frère wana pona nzambe penga salela bino ngato na yo kibonga ezo mobali mais bakangama na nzambe ou bien bakangama na frère wana parce que nga na yebi ata bitumba ngo eza ndeni eza nzambe ne mutabate ah oui ya nzambe ne mutaprotéger
à partir wana na lobainga église et mon ngate donc na ko sambela na comment que prier et pas nzambe nga binzabe na ko sambela et pas na yoti okopesa nga mwana na okene église mon côté pour na lobby comme on air ya église wana ke bango mutu babondela po nga na bota ngai na yo nga na belela nzambe nga na yo na mobali na nga na ba prière oka na osala nga na mobali na nga nzambe opesa nga mwana donc na ba prière wana ezape ne belé ba sekaki ba loba n'importe quoi mais nzambe ayokela biso donc nzambe ayokela biso ayaki kopesa biso mwana donc cela prouve que yo moko pe oui même bible lobi toza ba nzambe donc biso moko pe batu biso moko pe ba fidèle auto kendra en église so oza likambo na yo oza likambo na yo okofukama pe obeleli nzambe eloko wana olobi nga mpe na apprenant yango me toboyi te eza bien kokende église parce que babi likoni moko epelisaka moto te da ezosangisa bakoni pour que moto epela une fois ozokende église ozomata na prière ezala même so tooprie na ndako ozomona ya momwa bolembu yango mpe ba groupe ya ba nini ya ba Skype ekoma ya ba oyo bato bakoki kosambela ensemble pour que oza toujours makasi donc comme obanga neti nga vraiment particulièrement baéglise na biso ya ba africain eza vraiment mwa nini donc nayebi te trop de problèmes trop de kisongisongi au moins même na pasteur akenda pasteur moko ki otonga sœur même si tu as un problème ma Pauline oyebi si pasteur okeyokango makambo nyonso wana baame ya nzambe ezovanda na bandako ezovanga kokende donc tomeka susu kobenga pasteur toyokana soki so akomi koyamba biso tomeka susu kotente appel ya pasteur na biso Serge Mambu. Voilà, ça sonne. Voilà, on répond pas. Voilà, donc Tomeke Benga toujours sans succès, donc biso continuer. Donc lango lisolongo tozai koloba, pasteur aza nzambete. Et est-ce que dit que eza na basi mususu ya mabala? Ayoke la pasteur na ekoleka na mbali na ye. Ouais. N'invite moi pour la place wana mais quand peu moi oza maman elibala oza na papa momo na ndaku papa momo peut-être alobi non maman Pauline lelo ko sala boye yo bité il faut la que église donc te pasteur aloba boye moi conseil ni no ko pesa na basi wana ouais normalement pour nangai na lobango à chaque fois na lobango na démission nanga normalement pour nanga premièrement les ana mobile nanga na c'est mobile nanga pas lobi ke aucune église te na cha mutu makasi poane parce que avant non longa makolo na kasa ndako il faut tika na ndako na kinya tangu yo lingo ke d'église mobile na lingi to ke d'église déjà za kinya na kasa ndako no ezate mais so pasteur lobi mobile na azandoki donc il faut que kana makasi po non c'est pas possible aussi ça normalement pasteur lobalanga e banana ndeni pasteur yangwana eza na bato yango au pasteur au monde que oza naïf fait na lobine likambo ko accepter facilement nga premièrement na vie nanga na mobile nanga mobile nanga après ba nanga bayo ya na sima après ba famille bayo ya na suka na maman premièrement eza na moi sina mobile non na katanda ko il faut na bon moko ezala ba makambo ekota mingi pasteur azo bimana basa mabala pourquoi parce que na kati ndako no kimi ezate yo na kati ndako no tiki kimi ate aucune église oke oluka kimi na kati église ozwa kimi ate yango na ba ozo ba problème pe omemi ba faiblesse na onyoso ya ndako voilà ozu ba problème no nyonso ya ndako ke ko étaler pas pasteur mais c'est totalement bien na ba histoire na vie so taille la plupart ya bato ezalaka abimi na mwasi bo abimi so tali mingi ezalaka tamsu mwasi wana akenda rolelele ba problème nyonso to ndako na ye ayebi déjà faiblesse nyonso to mwasi tamsu mobile akenda rolela ba problème ya ndako na ye et pas ya mwasi mususu mwasi a déjà ayebi ndeni akokozwa yo ende mona ba pasteur tango ozokende ko tika makamno nyonso to pas pasteur eloko bato babosanaka tant boza mwasi na mobali boza déjà moko
boa déjà mutu moko il faut bozala na liloba moko tant boza liloba moko boza kobelela nzambe na kati ya ndako na bino mwasi na mobali eleki na prière au pasteur okosali eleki na conseil oyo oza besoin kende ozwe epai ya nani parce que ndako no ezala na kimia mpona bozana na bomoko bozobondela ensemble o bosenga epa nzambe opesa bino mpo boza na motema moko mais problème ezozala ebele baza tamsu baza couple na miso ya bato mais na kati ya ndako baza na bango bacouple te na kati ya ndako baza na bango divise tamsu mwasi kutu ayokaka ta mobali te mobali tamsu ayokaka ne kutu ata mwasi te sikoyo ozokima mbango na église ekosani c'est ça po nzambe omona na okimia nani eza te na kati na o ale oke oluka nzambe kasi akimi na église po solution uta na église non solution uta na église te solution utaka epa nzambe yo moko fungola motema na yo na nzambe na yo na mobali na yo c'est tout. Allô? 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 Oui, bonsoir. Bonsoir. Ah, comment on a mis le Sophie? Le King George de Finlande. Voilà, ozoleka en direct na émission la biso intervention na ezani ni par rapport ya sujet to lobela lelo. La honte c'était intervention ya wana te. Et nous tous dans un sujet ezali pour besoin de la grave pasteur a salini pour intervenir. On a donc le chef coutumier, le King du George ya Finlande moking de les temple. Donc doyen na bango awa. Ok, donc ça tombe bien de nous doyen na bango. Likambo comme libiso batu ba bengi tozi bapel ebele. Balobi na biso ke kuna na Finlande, il y a un certain pasteur Serge Mambu. Oyo abebisi ba couple ya batu ebele donc apandi ba foyer batu abimi na basi ya batu. Et puis a escroquer na mbongo 40 000 euros. Oh batu basangisa ki po basomba sale. Yango tolingi vraiment toyeba si réellement ils a marambo ya solo to bino kuna na Finlande comment bozo mona marambo yango. Nana ngo abengi bino est-ce qu'il a identifié photo yeba et bandina ndenge nini avant to kota déjà d'intervention wana bandina ndenge nini. Donc likambu batu ba bengi biso na peut sozo comprendre pasteur abimi na ba sœur ya église ba sœur wana basi ya mabala parmi bango mama voilà mama journaliste c'est moni que eloko ezali wana ba pasteur ya Congo bazaka ba evangélier ba bimagana basi partout wana za nouveauté te oyoki wana ezali nouveauté te to yango tous les pasteurs bazaka ba evangélier donc on a eu tous les pasteurs ah oui moi je peux dire cela parce que ba pasteur ya Congo bazali ba vrai pasteur te bako sakande bino ba ser na biso parce que ba dit que bon ozana comment je peux dire ozana faiblesse moko na temps moko boke envoyer à édition un exemple de Soloba OK sert mobile là aza mobile ya vie na ote yote ondini wana da problème c'est na zolo bateau de pasteur Serge wana azali bongo de tangi bino moko ngaite mbatangi mais problème na ngai ezali ke fo na yeba nanu ndeko ya bengi bino likambo nini azali na pasteur Serge po na pesa intervention na ngai muta bengi biso pasteur Serge abomeli ye libala donc aza parmi victime oyo mwasi na ye ablal asali ekobo na pasteur Serge. Voilà. OK, so il a comprendre bien pasteur Serge abomeli libala ya mutu wana. Mutu wana sikoyo a s'identifier te alobi kaka na anonymat ou bien de oui alobi anonymat donc mutu wana boy ko s'identifier parce que eza soni yo babima na mwasi na yo ya libala okoza na fier wana ya ko loba na bakombo na yo papa eza soni. D'accord, ma pesa point de vue na ngai étant que doyen na bango na ye Serge wana azaleki na ngai ayebinga très bien na mutu abengi bino azaleki na ngai ayebinga très bien. La lobby bien a répété, je suis le King George, donc doyen à bango, le chef coutumier, mokenge liamboka oyo. Donc mutaro bilé yango azate. Bango nyoso ni bale wana soko tuni bango, mutaro ni nga azate. Donc
nakoloba boye nakoteli Serge te nakoteli ndeko mosusu wana te tozala l'église au coin du village pas au milieu du village ndenge bakosaka biso il faut kozala na clair clair ezali ndenge nini bon ye ndeko abengi wana soki ayebi ke Serge abimaki na mwasi na ye mais normalement il fallait akutana na Serge basolola esali ndenge nini bebe ye mpe Serge wana soki ayebi biso baventure na ya Congo wana bapate babimaka na basi ya bato akokuta biso mpe na nzela na ye mais toza encouragé bapater basalaka makambo wana te et nazoloba te ke Serge asali yango mais nalobi très bien ke soki mpe aye na baventure wana eza kitoko te bon eloko esali mpe mabe parce que bino boyebisi biso identité ya moto wana te on ne peut pas accuser une personne sans preuve et sans qu'on s'identifie. Cela veut dire même tovani na bamboka ba droit nako chanter pe ngape nazali père de famille nazala mwasi nazala bana nako le batte ke kinganda bimina mwasi na ngai sans preuve c'est ça donc il faut na limana lo baké ni abimi na mwasi na ngai na ba preuve nyonso wana biso ba sage d'abord ya moko tozali avant ye aya na média il fallait d'abord avant sa biso ba kolo mabele oyo ayebisa biso likambo nini ezoleka na communauté c'est-à-dire l'église na bango wana mais lokola ye abengi biso te abengi média eza ndenge na ye eza pe raison na ye tokokweyisa ye na likambo wana te mais tolingi nani toyeba azali nani et en plus de ça mwasi na ye akomi kodima na Serge ndenge nini après tokobengisa ye Serge wana aza mokonzi awa te kipaster wana azali eza kaka kikombo Serge wana tokobengisa ye tovandisi ye apesa biso donc compte rendu ya makambo wana aéclaircir biso ndenge nini ye akomi paster akoma kobima na bato ya bato. Oui, parce que biso tomekaki ko contacter pasteur Serge Toz après mon intervention na ye pour juste pour na ko éclaircir public ayambi biso te donc tomeki vraiment ko contacter na ba façon nyonso tozui été. Voilà. Ceux qui te contactent, ceux qui te contacter parce que tu lingi oyo kalito mon côté. Tu lingi to yoka tous les deux côtés. La moi na uti koloba. Mais ça faire du peu biso bataille que jute les camois en centre douanier aye biso mais le problème là c'est on ne peut pas obliger la personne qui a jamais disponible sur la maramora. Donc obligé mais le problème est que on a d'abord il faut attendre même à s'identifier. On biso azali nani moi si na ye ndenge bakomi kodemana Serge ndongo balobi 40 000 wana eza ndenge nini mais yo lobby comme yo lobby ke oyebi bango donc ezala oui omoni ngana yebi me nakokoloba bongo te sans preuve c'est-à-dire là mwana mboka nazabila ye na bango nakoloba te me ye moko abandana komibimisa donc voilà pasteur Serge olanda biso ndeko na biso abengi aza doyen na bino il faut que ndeko luka ye aza na besoin ya explication na yo par rapport ya makambo ezoloba maso yo donc voilà ndeko bazoli mwasi to pasteur Serge baa na besoin na bino voilà deuxième intervenant na biso oyo pe alingi a participer pe ka na émission za pe ka moko ya balandi na biso allo en tout cas pour nous abino ta ebele te ngana kati bo ya mara baninga mususu soki ozala na kobenga ici vraiment merci pour la participation dans notre émission voilà allo tozu deuxième intervenant allo bonsoir papa na biso ozo le konza ki ya bomoko mboka ovani na mboka nini toyebi te soki koza ko se pensa ko se présenter ndenge ka yo romona soko lingi obima anonyme donc ça n'engage que vous que na fandi na Finlande na ville pe ya Helsinki to lobela eza likambo ezoleka kuna na Finlande o bino bana Finlande biso toza libanda tozi ba appel ka ebele toza na besoin ba précision na bino soit conseil soit ko luka ko pesa moi détail ya oyo yebi donc participation eza nini na émission na biso ya lelo
bon na contribution na ngai participation eza nakoloba eza affirmative na utilisation wana na sens que bon omoni problème yango ndenge ezaleli lelo oyo soki nga na remarke mwa mabe mo boye epai ya pasteur eke naza moto ya liboso na dénoncer bakotraite nga d'un démon, d'un sorcier ou d'un envoûté. Parce que Satan n'a pas pour nga parce qu'il n'a pas pu attaquer soi-disant entre guillemets ça dans la mon église parce que beaucoup on dit mais là alors qu'il y a mon vérité majorité ya ba fanatique ba fan club ba pasteur on continue toujours aux en église on a pas que c'était un démon ça peut se passer bakasa ko bala mabe alors l'homme il y a pas beaucoup na au monde que pasteur a cette aventure donc il y a pas voilà tout na pas ya loba il y aura toujours des fanatiques qui vont dire maté donc il y a pas comme des démons ce qui fait c'est que ba pasteur va continuer toujours Zobase batu, ulia bambongo, bangone bapambola marepa ya nzambe, bandimi bapambola makate, parce que biso bandimi, toza ba fanatique, toza ba aveugle. Zomona. Parce que net nga par exemple na lobala mwasi nanga ba eventu ba église wana to mona kiango nga na mona kiango déjà depuis kala. Alors, on a fait du mois sans habit. Non, on m'a écouté toujours un chose dans la catholique. On va éviter un problème que l'église, soit disant Saint-Esprit, mais arrêtez de dire des autres des autres dans le foyer, tu es au Kabonapamba. Donc, ce que c'est ça qui est dans la Mohamed, tu es dans la Mbaku. L'église, on a dit que c'est que les gens vont aller sur le parc. Donc, quand on est pas pasteur, aussi que tu poses un problème na yo, il y a mon frère pour le braquawa. Alors, on est mort le vidéo le baki na sikini bozawana. Il passe à lui il y a faiblesse de bino moro. Faiblesse na bino moko. Alors, il y a pasteur parce que les apôtres na top. Nous sommes na top na ye. Allez la rendre wana mamne tout ça sur le pas en Afrique. Azotonga na bambongo na bino alors à profiter ce qu'on pourra pénétrer bino la carte on a ce qu'on peut contrôler foyer na bino bien mbongo bozo sala ba mali hier mona potongo inde boye bindenge sala kaka c'est tout biso na felanda mali les ebele alors mbongo bondo sala sikoyo au lieu que gérer foyer na bino botonga na ndenge na bino et comme ce qu'on passer la vie entrée yo mo yebaka yo za mama ceux qui déjà mobile ça zuyo yo za mo salibala on est totalement faible oui alors c'est que mobile na contrôler na mobile na ndako do foyer na bino donc on nyonso comment que de stop ya mobile ya likango passer likango voilà voyez donc c'est ça le problème yo mo va passer wana mingi na bango bazotonga bandi batunga te ceux qui lobby ba bakeza jalousie alors que c'est la réalité c'est ça donc eza bongo donc mamoro bazo bawana eza pasteur Serge eza pasteur Eugène eza qui ce sont ba pasteur na moko a sérieux azati nga ça na problème moko bon na revenir ko bango te mais peut-être ndeko bango pa rolanda nga ko tazali un pasteur qui j'avais vraiment au moins hier na d'autres no moi confiance mais na ma grande déception nazaki na place moko na musala moko babenga biso to sala ba interview na mwasi ya camarade na ngai et bazo sur na téléphone na pasteur wana malheureusement nazo assisté na enregistreur tu as sonné na téléphone ba malobeti kalaka alors na koyoka alors que mobali ya mama wana bana ko suspecter entre guillemets pasteur wana ngai na ndo traité au balango d'un jaloux parce que ndeno ko susciter moi sans preuve voilà bon ce qu'on on avait koyoka ba message wana que non voilà tout consort na ça na héros na la Italie boy no komino boy no sala boy tout consort oh ma sœur na communauté nazala qui vraiment épaté na bibe yongo c'est que azoya ka mingi te oh ndenge nini abomination ti na niveau ya bona muto na ko croire te ki ya ko zala boy aza pe marié en plus
il est pasteur. Pour moi, si il y a Moutou, vraiment, Moutou, il paraît très embarrassé dans la paix. Donc, Moutou, quand on a déjà pour y aller, parce de qui il s'agit. Ils ont la de Kouana. On appelle pasteur. Alors, nous avons ceux qui pensent autant qui ou bien tout fait dans beaucoup de familles, tout le monde on a au moins qu'on la catholique, ou bien qu'on garde moi si n'a eu frère ce que je kanga, après on a côté la Bible, on a côté la Bible. Voilà. Tout ça déjà qu'il et puis à passer les gens qui assument que bandi bako là non pas ça va pas beaucoup dans la là, mais pas que par n'a au juillet sur bakisama. Alors il y a bien Congo, alors ça passe si na bino, il faut pas moi assume moi si na yo, maintenant moi on peut moi c'est sous. Quel niveau? Donc, c'est belé. Au moins, la passé la journée, ça sert à FCA, non? Au moins, la famille n'a pas de banibali en Moka, ou tout les appuis font la soupe. Et puis, c'est un peu le quoi, comme un fanatique, en diminuant la soupe, la haine, la maille, la pasteur. Pasteur, on a dit, non, on diminue sur le mot sénaïe. Vraiment. On propose moi c'est dans la guerre pour la vie. Hein? Au sommet on a dit que passer on a route petit c'est dans la soupe mais moi c'est dans la passer bien soupe la vie. Vraiment. Moi c'est pas dit ils ont dit. Cette espèce on fait pas tout dans les mains. Donc les gens qui pour maman là on a vu ce temps de l'église on bâtir on est dit là quelque part na faire banga qui est comme abanyama afin na yebite quoi. Hein? Donc, les cameaux, il faut que le mingi, surtout à Bassi. Surtout à Bassi, oui. Parce que l'église est belée, on dirait ce qui. Et puis, plus souvent que l'église en haut, ma belle, ce qu'on dit, belé, qu'on le sait, que l'église, on les a en Zambie. Même, bah, trois autres, les gars, comme on dirait, occupation, moboye, tâche, journalière, on a ça, là, on a. Et belé ba ok en église on a parce que tosi to mesana et ça péché na miso nzambe parce que o sali kambo eza en volonté ne te mais le ko bosi bo message na maman pasteur le ko bosi bo message na pasteur na bandeko na kenda aka ko monde selongi c'est pas bien. C'est quoi le verset ni bango bazala biso toto lo baté. Au moins le verset ba bonde la wa ne touchez pas mes ouais. On ko ba mabe a mosa nzambe te. Oh non pas verset on ne touchez pas mes ouais. Neutraliste, on neutralisé. Ne touchez pas mes ouais. Ne jugez point. On va montrer l'ensemble. Quand on écoute na moi c'est on va noter. Donc comme si vous attendez ba bololé mo ko excuser l'expression. Mais et ça va sujet vraiment qui énerve. Et qu'on a vu ça passer. Na bande comme ibali ceux qui bosso ka biso na lingala na munoko na biso. Au moins comme on a catholique taba passer ni ba ça taba mboimulu na taba ça Congo taba mboipé na côté politique sujet politique mais ce sont des aventuriers on demande que les classes ya boba ke kosa yo au bon ça nous coûte que tu na mo bande le colo ça qui implique égal pas ko na mutu mo a s'improviser pasteur moi de classe nzamba ponaka ye eza secret ina nzamba. Mais nous avons dit que nous avons dit que nous avons passé au moins la sœur va être on réunit à la sœur. Oh, ma sœur, comment on dirait donc que besoin distraction. Donc, Nancy n'a lobby moi mingi. Voilà, ok. Voilà, merci vraiment Papa Nabiso pour l'intervention na yo bengi na émission. Voilà, vous allez toujours brancher émission de continuer na surtout aux interventions il y a moi batu belé. Merci vraiment pour l'appel na yo. Ciao. Donc voilà. C'était ça, c'était notre frère Abengi Bisso depuis Finlande.
pour une intervention par rapport à Marambo et Zoleka Kuna, bango basé sur le terrain, baebi comment est-ce que les choses se sont passées. To sepeli vraiment appel nabino pe ba obo landa bo continuer ko benga ko participer, moi faire part nabino peut-être conseil et que ça là vraiment bien pour na ba o misuso na no ba miyebite. Mère Pauline yo invité na nga pourquoi lelo sujet ngo yango tozo lobela. Na ebité pour na ba maman vraiment biso basi. Et là, on est en ça pour que fanatisme wana otokoma nango confiance otokoma nango pas ba pasteur. Kolekana ya ba mibali na biso. Mobalo peut-être à Bali yo, andimi ko bala yo, azio peut-être na Afrique, peut-être à lingio ka na poto, andimi ko bala yo bolingo ala kisi ya ko bala yo, mobalo bo boti na ebana. Mais ozo yo kakutu yete, ozo mona non pasteur nde nzambe. Image wana tozo la ba pasteur ki baza ba nzambe. Comment yo kokiko couper sa conseil na ba maman na bandimi plutôt ya basi ouais eza vraiment mamingi eza makamoko ya pasi donc et ça la vraiment pasi penza koyoka ndeko mobali ndenge abengi ndenge a expliquer na prévoyer mukaza nangwa azwa donc eza makamoko eza difficulté. Et puis, makambwana nde kwa lobby soko lo obimisi likambwana mutaliboso yonde mutu église mobimbe tourner contre le bimi démon obimi ndoki bako jijo na jarnios tu bako jijo donc eza vraiment mawa sikotala mutu oyo azui nanu choc anona choc abimisi yango pona abimisa o azana ngo na mutema pe a sauver batu pona sauver pe batu mususu o ba éviter mais bakangie démon bakangie ndoki bakangie nyonso bakoki côté ba maman na loba nini côté ba maman vraiment ba mama penza batu batonga mboka biso mutotonga mboka biso muto bota biso muto pesa batu nzamba asali na canal na biso to pesa batu vie biso muto bimisa batu na mokili mais totala biso monde to boma lisu mokili ngo appel alors bonsoir bonsoir maman oui obengi biso wapi soki kolinga ko se présenter oui nazalaki accusé na makambo ebele oyo nabimaki na mwasi ya songolo nabimaki na mwasi ya songolo nabimaki na mwasi ya songolo pakala bango bandimi ya eglise babetaka yango ozolanda lelo ekomi likama bapasteur bazobenga te nazobana bango nga kombo na nga bayeba na nga wili walasi naza moto ya blaza soki na ndenge na bango babetaka ngo rdc mbalo na lobi oyo akobana kobeta likambo na nga walasi na bimaka na mwasi asongolo pakala na nzela ebana kolinga ndenge wana baza incapable babenga mpona babeti na bapasteur na bango baza incapable baza balashe baza na batexicule te yango ozomona basi baza dire bango on va avoir la vérité exacte et vous n'y cassez à partir d'aujourd'hui moi Azama Mazaou on a likambo na ngai wala na kotobola na mabe apengite bye. Ok, donc voilà, papa so il est au benga donc à lobby bate belé bandimi église boza ba lâche donc bozo attendre bino ya otonga qui fanatisme so totali bien waneza tozo sungate il faut que lobela mutu mabe so pasteur azana pasteur au sali boye qui fanatisme wana et bota marapona nini comment toko koma ba fanatique ya ba pasteur. OK oui bonsoir obengi biso wapi soki ko sepela ko se présenter soit sur lignes anonyme voilà. OK. Voilà, j'espère que la personne a ça la signe pour continuer naie. Si j'en tozako loba yango ana. Donc yango tozako loba sert à lobi nanga tosito messa en église au moninga se na linga lango bima na église ante na yebi nanga ba salité mais se na linga ko bima na église ante za tala ka tosito messa ni tokomi famille menga o na yebi ke l'église ezate ke bakenda église pour non messana donc église to kenda église pour non ensemble nzambe kozwa quelque chose tant on église ozo kendo ozo zwelo côté ozo bungisa lisu ozalango voilà alors oui allô allô oui bonsoir bonsoir nazobenga partir ya Finlande nalingi na intervenir na
émission le cas sur en direct. Voilà, intervention dans le bienvenu, Tozo Yokayo. Bon, en direct. Oui, oui, Ozo le en direct. Bon, intervention là est Zali Boye. Plus tard. Voilà, tu continues toujours dans le sujet de Bisso. Donc, moi, dans les lobos, Maman Pauline, ne touchez pas à mes ouins. Les gens oublient que tout le monde a un ouinté. Donc, voilà. Un ouin de Dieu, et ça, Mossa, l'anzambo, azo banga nzambe, oyo, azo, yomoko yebi ki muto yaza ya nzambe. C'est ça, un ouin de Dieu. Un pasteur a sali bêtise, à commettre impudicité. Yozo, bah, eh, bon, juger Mossa l'anzambe. C'est un ouin de Dieu. Il n'est pas un ouin de Dieu. Donc, aza muto, aza kacha mabe, lo kwa ngana yo. Donc, dès que biso to sala mabe, to tombo, to sengi bolimbi, si to continue de là, dès mon penaye. Ouais, mais problème est ça, bande qu'on a biso, oh, bazo kolanda, ba pasteur nasima. Pasteur. Allô? Mère Pauline, Ozong Samalo Bassima, voilà, tout de suite s'appelle. Allô? Allô, bonsoir. Oui, au Bengi Bisso depuis Wapi, Kombono Nani, ce qui est important, c'est présenter. Donc, c'est le Maloba, Mère Pauline. Ouais, problème est ça, na bande qu'on a biso, il faut na automieba. Normalement, bande qu'on a biso, ni ba oki mamba ou na l'église, tant sous oki man église, ça un problème encore. Mais Mère Pauline, église na kato maloba, église est appelée mabe, tout moni a tozo lo baboy, batum so lo ba, bato yo ba na milim mabe, pour bazo peksa bato ba ken église, donc ba o combattre. Baza ba démon, yon église pe, koken église pe za mabete quand même, et tous a quand même clair. Koken d'église est ça mabete. Et ça bien koken d'église. Mais tangu ozo ken d'église, o ken d'église pour non bakisa un plus. Et ça te que pour non longola o yo zana ngona katina o. Tango comme ken d'église pour non longola ndambo yo zana ngona katina o. Donc et comme il baku et comme péché. Et belé ba o ken de ana bazo sana ba on péché. Parce que azo ken l'église et longa sert wana linga o mona ngote. Mais aza na quatre églises. Voilà, tous les appels, Mère Pauline Ozongelo, c'est ma alors intervenant Moussou Saza déjà en ligne. To yebite, to ose la régie ça la biso signe pona to yamba intervenant la biso ya mibale. Donc ndé ka to za oloba makambango yango wana ba oloba biso ba sœur biso mo père mo to mille to la qui se rappelle moi faiblesse devant ba pasteur yango donc to kenda ko tenter bango. Ou n'engeni parce que pasteur après mutu mobali soit ebike o aza moi si a mututo moi si morbe po a ya directement c'est qui a moni pe moi légèreté mo roboye et pas na yo normalement déjà là ba bande qu'on a bis ba pasteur ceux qui pasteur aux ans moi si nos aucun de voilà to yambi Mère Pauline na katio allô bonsoir. Oui, au Bengi Bisso, Wapi, P, côté Nini, Namboka Nini, ce qui est important, c'est présenter, ce qui pour moniquer, c'est pas important, donc, et au collègue Kabongo, l'intervention des Nini par rapport à ce sujet, n'est-ce Lélo? Non, mais là, pour moi, on a aussi là, parce que au moment où nous avons le Bisso, on a se présenté dans le parole, le fois si vous savez, non, mais là, c'était déjà au moment où vous avez le Bisso, on a dit que la vie, on va. Donc, merci à tous. Donc, le mot à tout, on va la main directe, donc le président va être tard. Mais on a ces jours-là, là, on ne sait pas si ça fait qui va Bien. Ok, bien. Pour vous, bon, oui, ma pasteur, on va il y a ma couple à bateau, on va détruire ma couple à bateau, sinon c'est habileté. Donc, moi, je contre Baro 100%, quoi. Contre Baro, parce que au moni, ma blog à Nengola, il a habileté. Parce que au moni, tant que Balingani, aussi ma fille, il pasteur, moi, oui. Oui, on va profiter de ces manzans de poubelles à la formation, il va pas bateau, donc les habits étaient mon il faut la loupe et ballon la bise de la rabouille. Donc c'est ça. Nous allons la PC dans les ambassades. On voit les avions parce qu'il faut aller bas et l'eau à l'ingé. À terre, nous sommes à l'Obanzang. Nous sommes à l'hôtel, à l'eau de l'Imanda, on a vraiment il faut zika. Mais merci beaucoup, on a voulu banning et témoin et bigaba. À l'anniversaire, on a bon, on a pu sauver merci à trop. On
joyeux anniversaire Nayo, Babi, Papa Lopang dans le presse mondiale, Papa Lopang de la Scandinavie, donc joyeux anniversaire Nayo, et puis merci vraiment pour l'intervention Nayo, et ça lui bien matin. Voilà. Le 5 novembre, tout le monde vous a invité. Merci beaucoup, merci maman. Voilà, bah merci Nayo. Tu peux mère kuna na Angleterre, tu peux Madame Viviane. Donc tu peux Bambo Tenaye dans London City, bah gros bisous si Kazali. Merci beaucoup. Voilà, ciao. Ok, donc tu vas continuer na émission na biso ndenka Isaïe Koloba. Papa Monzale, le prince Monzale, ou tu lobabi, bata ba pasteur abo fonzamba beta bango fimbu. Donc là vraiment na lingi te to benga bango ba pasteur oyo bazali ba pasteur bazali. Mais ba pasteur o ba sa babilo ko na salité. Nga na lingi vraiment te to benga bango ba pasteur parce que baza ba pasteur te. Parce que oyebi makambo yo na kendaki nazaki na Allemagne na kuta na makambo boy donc na yoka vraiment un homme de Dieu pasteur moi na mobali ba prière en église wana sœur wana pasteur marié mais sœur wana akomi na zemi ya pasteur moi si alibala donc ba yoka mpena pasteur ba bengani na mobali na ndaku batikali penda ko sa libala ti après pasteur pe simbité donc babilo kwana et na ba retour eza ba retour nango tant to sala ba aventure ndengwana o mona onante parce que nga na okena musika te na kata famille nanga ba pasteur mi balé a fo bazai na kata famille nanga mais ba ke musika te nzamba obimisa bango polele donc makambo ndengwana ba pasteur oh non ba sala bongo nga na obenga na oteke baza ba pasteur baza ba pasteur te eza mutu moko nga ndeko na nga yebisanga na lingai na nga kana lukambongo na nga mena mona lukangwata na ba association na lingai na kosa na komo nzambe boyeboy au mona niveau mutu donc kobanga nzambe donc nzambe asali kolona se des personnes o babenga ke mosali na nzambe o bayaki pembene oyo abebisi mitema na bango. Donc nga pona nga batande ngwana baza ba pasteur te il faut ko bondela nzambe nzambe fa bimisa bango na poisa. Et puis il faut pas longwa bisika obana nzambe bazali. Normalement pour na bazo boma ba couple belé ba boma tant déjà bomi couple bato. O bomi na bano bazana kata couple wana kwa ba vie ya bana ba innocent bana wana. Ba innocent ya bana wana. Voilà, tout cette intervention vraiment ya mutu moko accueilli donc bon mais kako benga biso moi rapidement parce que monsieur comme okende vraiment na souka donc to comme okende na kochité moi ba intervention na bino rapidement et au sala bien ozo mona batu bazo kende église voilà appel ekoti allo oui Babi est parti à Finlande. Ok, bonsoir madame bengi bisa partir à Finlande ceux qui kombono et que ça possible loba. Non, c'est important que ça commence à la nommer, ok, pas de problème. Intervention des années par rapport à ce sujet à l'élo, il y a Marambo et l'équipe na Finlande kuna. Vraiment ceux qui même qui est pasteur à Kolandango, à Talandango les l'autre après le Kolandango. Vraiment ceux qui a passé mes fils qui un message. Pour réputation, bah son barrière toujours vivre en Finlande. Il y a aussi un pasteur à l'école qui a un problème c'est papa là vraiment aujourd'hui tu vas comme côté ça y écoute raison qui écoute à tika qui mes fils qui montent au Maroc mais il y a pasteur oyo bah le gars nous moi ça monte et pas là on est confié et si vraiment ils ont vrai ils ont problème à yenandande naï et ce qu'ils ont témoignage mon quoi lokuta il faut intervenir parce que ça n'a pas de sous et tout le monde a qui na message à occuper que quoi ça qu'on dit ma batu sous à cause d'un message et si vraiment c'est un homme de Dieu à côté mes fils qui ont passé message tout ça en direct c'est pour la personnalité naïe à côté benga bino nous sommes beaucoup fanda entre bango da solo parce que tout ça ils ont un problème ya mbongo yangwana parce que c'est quand même de l'argent ko benga ye ayambite donc voilà continuer koloba donc pour ngai ndi na landela ko za makamba mbongo
donc mbongo ezokoma bapasteur na biso bazotia losambo nsima mbongo liboso basi liboso losambo na nsima. Jésus ntango ayaki na mokili en chair azalaki na biloko nyonso, mais pourquoi azwaki basi te? Par bapasteur na biso bacongolais balingi bakamba basi ya basi. Et nga nazojuge ete parce que vérité ye moko ayebi, mais conscience bakosaka yango te mpe babatama liboso ya nzambe nzambe bamonaka biso nyonso kosalaka. Donc il est mieux placé à s'exprimer ne fils que s'exprimer mpona komotive baoyo bakweyisami. bamosusu basambelaka na église na ye te e baza touché na témoignage oyo eza personnalité na ye. Donc il peut passer ne fils que message. Et si vraiment eza ya solo eza problème na ye na nzambe soki mpe eza ya lokuta akoko édifier bapeuple de Dieu. Eloko mosusu maseur nakoko koloba dans l'église toza mpe na bajézabel toza mpe na basirène ya baseur mosusu bazokende kokweyisa bapaster bango moko bazokende koséduire bapaster. E soki oza na saint esprit te paster okweyisani église na yo mpe epanzani apres kosusuka. En tout cas, le pasteur Serge, ce qui est Rolanda, émission Oyo, a le bénéfice que un mot. Silence, c'est le coup au bénéfice de Bazo, à le balabango, dans le sacop, et de la pasteur, ouais, pour Nabiso, oui, pour Nabiso, Tito, il y a que les émissions, ils allaient faciliter. Mais toluki na moyen tout, il y a kozwa pasteur Nabiso pour Natoyo kapé na côté nae. Parce que tozali poussé na ba landi na biso bazali komela biso bazali kobenga yango na tolingaki tozwa pasteur ye moko toyoka vérité eza côté ni pas tokoyoka ka côté moko te. Mais na tant tozo benga pasteur azo rejeter ao yamba biso te pona biso ebimi ke eza histoire vraie yango na moyen s'expliquer eza te. En tout cas bon na nyonso oyo pe pourquoi il faut accuser, il faut vérifier vraiment source, est-ce que c'est vrai, c'est ça. Donc raison pour laquelle biso bomoko amboka toza un peu na katikati to bengi pasteur yambite on ne sait pas raison où est poussé qui a yambate ce qui aboyi ko yamba ou soit taza empêché mais to rosenga na pasteur vraiment il nous doit quand même des explications pour que personnalité na yé église na yé continuer si réellement ça pour rien na makambo yo il faut a benga biso a pe sa participation na ye pour que bato baza peut-être lésé pour ba am yebeleza ya kukufa bato belé ba openga bato belé ba ovanda na banda donc ils ont senga vraiment intervention ya pasteur Serge Mambo depuis Finlande biso tozo senga na moko aza na kati église wana o ayebi vérité ndeni nezali parce que pasteur pas na ba proche na ye. Donc, on a une vérité ndeni nezali a koka ko expliquer biso parce que ezala batuming batuti sami ponango ezala bien pona ko édifier bana nzambe so ma solo ango ezala ndenge o biso to yokela te. Donc voilà ce qui moi mot de la fin ou comment en tout cas mot de la fin na ko senga na bana nzambe ba kwesa kondima na bango et le pasteur vraiment soki ezalaki lipaku mpo na ye akota vraiment liso na mabondeli soki eza eloko moko ya solo asalaki yango atika c'est ça voilà. Et voilà, merci ma soeur Obengi Biso. Voilà, donc c'était là vraiment émission comme Kokende Momuke Nasuka. Donc rapidement, Bato Bolingi bon intervenir. Bon, mais un peu Coco Takot en ligne, nous courons vraiment derrière la montre. Voilà, appel Moussoussou. Allô? Voilà, allô? La personne est revenue. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, tu nous appelles depuis quel pays? Obengi Biso, Wapi. Et puis, c'est quoi participation à la émission Yalelo? Merci, Naoben a parti à Finlande, précisément Helsinki. Ok. Nalingi na intervenir pour Nalikambo. Oyo ekoleli biso na mboka bien que toza vraiment na ba preuve que tozana pe pona ko juger basali na nzambe te mais eloko tolinga to éclaircir attend que bana na nzambe et puis ba habitant ya Helsinki ya Finlande basali ya nzambe mingi bazali victime mususu pe za ya solo mususu pe bazoko kosela bango makambo mais endenge za malamu
peut insister sous ce que bien pasteur Serge sur la oyamba bino to yeba vraiment est-ce que est vrai ou faux pour oui qu'on condamner tant que to yo ka payer malgré que ils ont circulé na mboka qui va solo donc yo ka ngobiso nyoso En tout cas, donc ça fait mal comme on a que mosal na nzambe afala makambo ya bongo nous a vraiment n'essengoté et puis le mususu ba bandini église na ye mususu bazali o nier yango zomona so ba nier yango il faut faire intervenir que non c'est faux soit ce qui est vrai ba bandisa ye comme ça je peux pension le rôle de l'église mususu so la église mususu tant toyoka ki yango to pemi sala pe pasteur na biso apema ezala ya solo te pour mesure d'enquête donc ça qui afanda jusqu'à ce que nzamba opesa ndingisa azongela musala na ye soki pe réellement eza pe pa na bango bongo précisement ezalaki bavandisa ye en tant que pasteur mo pasteur fanda nano na likambo na nungunungu oyo toyoki parce que bafrançais balobi il n'y a pas de fumée sans feu donc il faut basala mo analyse wana bazala bafanatique te nzambe kaka moto aza parfait en tant que biso nyonso toza bayimetre wana badefo na biso toza mpe na mosuni donc cela veut dire aza spirituel ndenge bango baomimona te aza mosantre aza mpe moto aza mpe na bafaiblesse na ye mais ekozala malamu soki vraiment ayoki message oyo a intervenir to atinda bato na ye baproche na ye baloba donc c'est ça quoi merci. Voilà, merci de Gonabiso Bengibiso à partir de Finlande. Donc, merci Nayo. Rapidement, Tozo Kende, vraiment Nasuka, intervention Oyo et Koko Talissus, moi rapidement. Toko Yamba, moi 2-3 personnes, ceux qui vont aller un peu rapide. Mère Pauline, Malouba, Ezonge Panayo, par rapport toujours. Il y a ce sujet Nabiso à l'élo. Ouais, par rapport à ce sujet Nabiso, normalement, nga na osengaka na bandeko to se confier na nzambe to se confier na batute. Donc tozo mekobenga pasteur Nabiso Serge aza en ligne mais azo yamba biso te pasteur Serge avec tout le respect au toza devoir yo et koza vraiment moi important to moto yo kapé moi participation na yo par rapport à makambo parce que oza moto yo milimo abato belé o ezo za na responsabilité na yo malamu ceux qui ont intervenu. Allô bonsoir. Oui bonsoir mazongeli bilo parce que pour nous tomber à cette son pasteur peut-être très occupé donc aujourd'hui je fais la pour nous sur l'émission aussi la beauté de continuer sous prochainement on te nous cette émission tu continuer sous prochainement donc bomo kamboka toko ça la plan ndenge nini toko continuer mission pour que ba peut-être bazwa ki moyen ya ko intervenir te ba meka ko intervenir prochainement. Donc là vraiment zala no sûr que tu continuer mission et puis tu senga vraiment na pasteur Serge prochainement tu en a besoin ya pasteur Serge à intervenir à éclaircir un peu ba nzambe ba congolais au nyonso baza vraiment touché na problème ekoti ekoyi na milieu congolaise. Voilà. Oui, surtout dans l'église, même l'approche là-haut, l'approche là-haut, comment informer, peut-être, nous pouvons souper, l'approche là-haut, c'est un collaborateur, je me dis, l'approche là-haut, comme ça, on va la bande. Je me dis, même la mboka, kuna, la colère, la carrière, donc c'est un peu ça quoi donc à mes collègues c'est une chose vérité pour ma touche sous ton numéro à carré celui qui remet dans le bateau et là ça dit ce que passe nous sommes le qui on voilà une ouais yango voilà na beta c'était moi muke côté na pasteur oza mutu à part qui pasteur oza mutu ozali ndenge baboza homme marié oza na mwasi oza na bana tant que moi na nzambe soki eza eke ezalaki likambo solo eza likambo ya kosenga bolimbisi ya ko mikitisa soki eza pe likambo ezalaki ya solo te ya ko éclaircir bandeko pona bandeko bayeba vérité eza wapi pona bandeko ebele baza ya kozoka na mitema na ngonga oyo pona ya kombo na yo pasteur.
Donc voilà, rapidement, toujours continuer. Voilà, vraiment dans moi considération, on a pour aller que y a la que après faire la seule macambo je le la biche parce que il est mieux et tout la mamote à des photos la fait 12 années donc et le fait la montée ma passe que la vraiment macambo on a sorti avant une sous calme à celle biche aussi que les autres patients qui étaient fait que ma conseiller macambo tout vers solo donc le fait la ligne avec le site attends que chrétien quoi. Vraiment, pasteur na sur ozoyoka bato belé ba chrétien bato bazo considérer yo peut considérer bango na part na yo moi mona yo ekokitsa mitema ya bato belé donc kolanda te peut-être bato msu ba loba koloba te tika baka baloba non oza na droit ya oloba même makambu nyonso eloba makata bamende na yo kande papa na biso tu ko intervenir à lobby bakoki pe kozala donc tinda ta bango loba oui voilà donc ouais donc faut payer à nous pour que au sauver pe honneur na yo honneur ya église na yo parce que makambo ekotika la babi le passé na biso rattrape biso na futur donc lelo lobby au mona bandimino bazaka kama lobby okuna oyebite nini kokoma na église nini kokoma na batu na ba respect nyonso toza na besoin na yo o intervenir soit to benga biso tokota en contact na yo toyoka yo quand même pour que o éclaircir un peu moi mukie po balobi pe maramusu on sait jamais net biso vraiment toza na milliers to boy ko condamner to boy ko kotela parce que toyebite nini vraiment yo moko lobi na te photo yo kalito imi balé donc toyoki kuna toyoka pe yo na bande ko na biso ba intervenir voilà moi message rapidement Mère Pauline na ba pasteur nyonso ya monde entier o ya ba congolais message ni ko pesa na bango pe na ba sœur nyonso o ba ki na église ouais message na koko pesa na ba pasteur na biso pasteur o yebi que za nzela nzambe zala na nzela oza nango et puis ba o ba bandeko o ba yebi ke pasteur na bango aza bandeko o ba yebi ke pasteur na bango aza na nzela aza kolanda nzela solo il faut bobondela pe mingi po ba pasteur parce que pasteur a nzambe te pasteur pe aza muntu pasteur pe akoki ko kweisama tangu pasteur okweisami ndenge na bandaki koloba na bandeko na biso ba pasteur en tout cas il faut kobondela ka mingi tango kweisami telema loba vérité donc nzambe na o akoyokela yo côté bandeko na biso abasi tolongo la faiblesse otoza nango parce que moi si azali cher liboso nzambe biso mo basi toyeba yango te donc prière à moi c'est yo kamaka alors allô bonsoir oui allô bonsoir manigana intervenir on a débat au débat manigana le baboya maman la pasteur a dit ça lelo problème déjà est que la pasteur de l'ombre batiki vision on va bateka bango bakone kokota na musuni quoi la onde mutu rosala ke to biso bandelo to komi na confusion ya makambo ya église na bisa lelo donc la pasteur de faut baser la vision ba côté ya bana nzambe le ba o bazana mokosa parce que en Europe tout le monde avait beaucoup plus bandine belé donc ce que bazana moi ba moyen na bango na ngonde basala ba misala toza lisusu ndenge neti ya Afrique tele toza kosamba neti mate moko boye ya banzale tout ça mais lelo tozomona awa bato bazoteya biso ka baplan moko boye oyo ezata mosusu eza mpenza ndenge balingeli te ozomona depuis namonaka ke non na église na biso ya baafrika ya tout donc eza côté ya administration ndenge bazaka échoué na côté ya bamariage
Donc ceux qui tous les deux ceux qui l'église belé baza kokutana bakawana ke administration tout d'abord pasteur alingi kodirige makambo nyonso ti église na tete na ye alingi kotikela kutu bambini kutu oyo apesa baposte ate espace te adonna bandimi wana tout d'abord po baza neti krike na ye epuis bandimi mosusu amon na bango kaka neti bato moko boye neti kaka bapesa kaka bandima kaka bamene amene kua donc soki omeki kaka kotelemela kote kuna donc paster akomonaka no yo okomi kokombattre église na ye donc eza vision na ye soki eza vision na ye donc il faut suivre ndenge ye alingi soki olingi kosuivre te donc le porte est ouvert tokutani nango ebele na baéglise na biso lelo epuis eloko mpe namonaka mingi na baéglise na biso mpe bila mpe ata ya banobo ezala nango mpe te parceke bila ekozala ndenge nini osili otake pasi azogere makambo nyonso na ndenge na ye omoni bila wana sikoyo eza tokenda na ata mosi na baéglise ya bamindele ata eza kutu ozosala na administration na bango te soki esengi journée ya bila babemisaka église mobimba baya koyeba ndenge nini église etamboli par année sikoyo awa na baéglise na biso ya baafricain ezalaka lisusu te ozomona donc yango nde eza vraiment makambo ebele oyo biso bandimi lelo oyo ta mosusu mingi lokola biso tofai na bandako lelo toza kokutanaka no par rapport à ça moto alingi kose répété epuis avanani na ndako moto azopreche avana na ndako kake na église or ke part eza mabe mpona biso bana nzambe kovana na ndako boye toza na mposa vraiment ya koyoka liloba nzambe ozomona nzambe asa apambola na biso asa apambola ebele na biso ebele tanto toza na posa libala toza posa ya kobota tobota mosala mpe nzambe apambola na apesa neta mosu eza problème nango ya ekonomi te ya nini te mais toza kaka na besoin kaka ya liloba nzambe mpona kokendisa kondima na biso ozomona donc yango wana nde nalingaki ke bandimi ebele en tout cas oyo tovai na bandako nalingaki beaucoup plus ke bayebake no bazaka toujours baze oyo topromitaki nzambe baponde tokomi te moprotonete akokuma bamboka oyo tobungisa kondima na biso te par rapport bapaster parceke bapaster mpe bazaka lokola bato parceke namona neti vision wana ondre eza neti vie moko bongisa lakini nzambe mais soki akomi na mwaso moko boye akoki mpe kobosana yango mpenza ozomona donc yango wana ata meme ndembo ya mari nsambo ayembaki kende kosoma ndimeli yesu lelo oyo ni nango elakisi koyo kopenga te donc nzembo wana mpe elobi mingi na makambo ebele ozomona na bacirconstance ebele lelo na kokolela nzambe ke nzambe pesango mokanda soki opesinga mokanda na kosala eloko na kosala eloko me tato nzaka opesinga mokanda me nasali oyo nga nalakaki nzambe te eza ndenge moko na basala nzambe mpe ndenge bango bazalaka te ozomona po tokenda kobwaka ngunda biso nyonso tu epui bato ebele mpe baza na bango na bavision na bango par rapport ndenge ye alingi nzambe asalela ye se nzambe mpe asaleli ye omona mpe abosali na ye ozomona wana kaka. Vraiment, merci pour l'intervention na yo, papa na biso Tchobenga biso. Restez branchés, monsieur Zokende vraiment na souka. Moi, mot de la fin. Aux ans et l'eau bakisa. Beaucoup plus intervenu par rapport à l'école nationale, déjà vraiment choquant. Et puis, il va passer que vu ce que vous avez en Zambie, tout le temps, aussi le cas que vous en avez besoin yakolanda Jésus jusqu'à la fin de l'Obaki, mais dans ma campagne, je sais les maoyo, et ça la place, donc on a reçu la macasse, les pasteurs, Amélie, qu'on est quand même à temps l'émission, Amélie, quand même, qu'on intervenir avec les ceci quand même dans le minute, on va tout de suite minute en minute. Ok, merci. Rapidement, tous, j'appelle Moussoussou, Nassur, allô? 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 Allô, bonsoir. Bonsoir. Et ma soeur ou mon frère, Bengi Wapi, allô? Ah, on va bien partir à Finlande. Ok. Ah, on le babouille. La bien partir à Finlande, on a le babouille, maman Angaï. Bon, normalement, en principe, ils ont vraiment les cambotés où on est dans les médias. Bon, le quoi c'est pas média dans les médias, tu as choisi. Mais on a pour condamné pasteur T, on a jugé pasteur T, on a jugé pour tout T. On a fait opinion en Gaï, dans le sens que le monde est dans l'église,
et to sambla na l'église c'est tout na beta point mingi mutu mwasi o mobali fo yeba attends que les hommes mariés au kangama te de la serre mo boy de ce qui ndeni et pas bien ti parce que à chaque fois les hommes yo kaka na sœur wana yo kaka na frère wana et si ka frère wana zali yo zali et si ka sœur wana zali yo zali donc on te côté nous quelque part ils ont ba faute te abiso moko ba mama allô quelque part ils ont faute ya biso moko ba maman ou ba papa par exemple na bona femme mariée nous sommes là bien un frère moi bien un frère moi bon moi on peut ça vidéo on peut ça tout voilà qui va pas dans la dépôt na ngai il faut système on a aux amakina aux ebi koza marié ou kama na mutu ngo boyi et bi ba tuba loba voilà parce que ce moment il va ba loba je tika couloir vi ba loba est-ce qu'on a ba loba que non à cause de makambo on boyi non ça la bati on va se marier on marié c'est respecter il faut respect ezala non parce que comme comment qui fanatisme mo boyi o kama kana mutu ko na pit mo boyi a te nanzala na pour na ya osala na boyi na parti pris donc ça tu peux côté ah mon dit ma pasteur Serge T l'admirateur maté anaye mais les gens on peut ça conseil la biso va faire la bêtise parce que pour le bail aya ko draguer yo to moi si on a moi légèreté mo kati na yo ko faire donc ça dit voici le mot non est posté kaka na akamba mais quand même il faut strict moi il faut strict parce que dans strict on va pas pour ça dans le bouger ba le bateau aussi mon voilà donc on a ça qui n'a pas là on a pasteur on a tenu pour mettre on a tenu la preuve voilà merci ma soeur pour l'intervention nayo bonne soirée. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était ça vraiment. Oezaki, Nasu Oezaki, appelle la mission Yasuka. Donc émission, et c'est vraiment tant moulaï. Maman Pauline, rapidement. Moi, dernier mot nayo par rapport à l'émission la mission Alelo. Ouais, dernier mot nanga. C'est non merci na maman a outi ko intervenir si ko parce que aza vraiment na côté nanga parce que nga lobaka femme mariée, homme marié, kanga mana mwasi na yo. Moi si kanga mana mbali na yo ataka femme mariée te moi si nyonso allô allô oui allô ouais. Oui mère Pauline continue koloba donc moi si kanga mana mbali no mobali kanga mana mwasi na yo mwasi alibala okanga mana mobali mususu po anini mobali pe alibala okanga mana mwasi abatu po alikamni. Donc, tout le monde appelle M. Zokota. Donc, vraiment. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Jolanda yo, Bengipso Wapi. Ok, ok. Voilà, ok, na Regina biso ba ko aider biso susto meka. Na yo za pena na suso capacitaire na yo donc les autres tungisa o penza. Ko meka merci. Merci na papa na biso chobenga biso voilà
rapidement toujours continuer ceux qui te remettent ceux qui n'ont réagi par aider biso to me kobeng to zo sous pasteur Serge ou soit to lobby to si to bengi donc maintenant c'est à lui de faire aussi un pas. Quand les a pasteur Serge, on essaie encore d'appeler. Personne ne répond, donc voilà. Mère Pauline, rapidement, Maloba Souka et au Salabien. Normalement, merci na maman oyo na bandeli sou merci na maman oyo utako benga biso ya Souka awa. En tout cas, merci mingi. Conseil eza yango soki bolandi na ba vidéo na biso musu ya masolo kati. Normalement, conseil topé saka mwasi zala muninga ya mobile na mobile zala muninga mwasi na yo et non mwasi zala muninga ya mobile moko yo femme mari oza muninga ya mobile moko boyo kangami na ye et puis on mari zala muninga mwasi moko kangami na ye yango ezo panza ba mabala ebele awa na bamboka na biso to fandi ya poto. En tout cas na pesi merci mingi et puis conseil ka na pasteur Serge to senga na yo olukelongi ya nzambe soki makambo wana eza ya solo lukelongi ya nzambe et puis ce makambo wana eza ya solo te pourquoi ekebima bongo luka elongi ya nzambe ekeza malamu mingi elo musuna oloba na bandeko na biso o tozoke na l'église mutu nyonso to atelemi na église amibengi mosali na nzambe eza nyonso tutende baza basali na nzambe misusu baza basali na nzambe misusu pe baza bango basali na nzambe te mususu ayo luka mbongo na ye parce que nga naza ba preuve belé moyen otanga ba kombo ezate muto zala pasteur na Afrique komi na poto bandima poto teti oko olongo ino ki pasteur mususu zali pasteur ofungo l'église amunene batu ba ye lobi okomino DJ lobi okomino soinani donc bandeko il faut to sala attention yeba place nino zoko konyata makolo na yo senga molimo mo santu elaxo place nino nyata makolo ndenge ndeko nanga lobaki anazonga soki ozoloba boye batu ba oloba ndoki nini moi je préfère mieux babenganga ndoki o nazalité que na que ça sembla na kati église parce que ça péché donc vaut mieux mutu so monique ozo sumuka mingi na kati église bima na ofana na ndaku senga nzambe ala kisoso go kende wapi donc eza kutu mieux que kokende ofana na hypocrisie ebele ba fa na kati église binemi na bato ebele mais aza na kati église donc ngata na yebi ke naza ba rankine na batu na oya na kati église te na ofana na ndaku nanga na kosambela nzambe na kati ndaku nanga nzamba oyo kanga na kati ndaku ezaka te na église po na église eza place mabende ezebele na kati église ba mabale ezo panzana bandako bato ezo kopanzana na kati ya église en tout cas bandeko bosala attention bobondela nzambe apesa bino vraiment mayele apesa bino alakisa bino place nino konyata makolo na libota na yo c'est ça yango na lingai na loba. Donc voilà, des abonnés na ba message donc ndeko na biso ma ocho komela biso wa lobi penza bomoko ya mboka makambo eza ya solo donc bandimina ye bazo mela mbondo donc voilà donc va confirmer vraiment yango ngana sina bimana ba musique wana donc ils a vraiment mamba solo bato ba koma na ba message donc voilà pasteur na biso donc bato ba yebi donc église te comment nango musique donc bandeko bosala attention et puis il faut que senga nzambe apesa bino esprit ya discernement boyo kaka oyo muto oloba na bino te donc nzambe apesa bino esprit ya discernement oyo ba place ozali ndeko asambela na kati église wana oyo ki masolo lelo lukelo nga nzambe bondela nzambe no ala kisesika nino ozali donc tozui message wa donc bato penza bazo confirmer moi to tanga identité na yeza talobi vraiment pasteur Serge Mambo olinga sœur Aniki Bokote olinga pena sœur Sandrine donc voilà pasteur na biso donc pasteur yemoko isikaza ozomona na maeninga na pamba te ba message yangwana eza koya na moni appel moko ekoti Mère Pauline to yamba appel wana rapidement. Allô. Oui. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bengi biso wapi kombo na aussi c'est possible. Na bengi suna Talande. OK. Kolobi nini intervention na yo.
bakisa lisusu opération wana ya makambo ya mbonga kosomba espace biso kosomba espace sale mpona nzambe yango deja ezalaki deja départ ya mabe c'est-à-dire opération comme on dit opération Salomon opération Salomon opération Salomon wana bolikama mbongo mpona kata église yango mpe banini bapesaki banini bamo tusuba na bakarte na masukulenga tete na maboko okotia mpe karte opesi code na yo oyo oleki na compte ya paster zomona opération koma yango opération Salomon obi Salomon azali na basi combien donc c'est normal que passer par je peux basi mosusu bamakambo soki bi 1 million bamosekana banini abika mingi nini elobaki sikoyo bonaki bango opération Salomon bandinga na yebisi ye awa tobabalima bo baso baifa ezala lupango wana azwa terrain wana wana ezala koma kutu mobwe ezala na esila ya pasteur Jimam, mais je suis sûr que le coup de Dakar est comme une sikoyo. Bon, on va passer mon nani, on va se faire des places là, comme un nani, le cash, il y a nani. C'est ça, il y a pas ma pasteur. Au moins la musique c'est ma sentimentaliste. On est le moteur bana. Là, ma touche bazar, que ma loge ma on ma vie de ma du malaka. Ma tona va faire. Combattre Satan. Voilà. Donc, aveuglement, c'est là frapper là, intellectuel, là, mourir, tout comme une chose, tout comme un tabac. Donc, c'est comprendre. Voilà. Je ne sais pas si c'est là à côté de nous. Je suis passé bien à moi aussi. Moi, je suis pas jour comme un milieu de vie. Je suis pas bien à l'île. Et moi, c'est moi le courage à l'Oba. On va profiter de la nuance. On a fait un secret de moteur là, mais on comprend que c'est une moteur. C'est ça. Eza secret, mais eza péché. A éviter ce qui pasteur wana va onyo tout ba olanda biso. Oyo ayebi ki abime na pasteur wana. État d'âme ya pasteur wana boyebi pasteur, état d'âme na ye boyebi te. Soka za na misala mabe, azo kotisa na kati na bino boyebi te. Il faut ko dévoiler yango bozala libérer parce que boza déjà ya okangama. Le pasteur est dans ce qu'on raconte. Vous dites il faut que pasteur abonan. Alors client, venez demander de la famille. Donc, on a passé la affaire. Tu vois, c'est vrai, tu vas dire, on est même dans la mission, on est dans les autres, c'est la mission, on a la mission. Et ça passe ce qu'on a côté là. On a 3 jours que nous avons dit, mais nous avons pas eu de la Félanda, mais nous avons eu de la Félanda. C'est ça, nous avons eu de la Félanda. Oui. Omoni problème eza na bandeko na biso eza système ya komesana. Balingi place o basi ba mesani ba yoka kalingala balingi ko s'intégrer peut-être que okende pas mindele oyo katape o ba olo bakune pas mindele balingi kaka millier na biso. Donc l'église na biso ya ba congolais eza ko kanga biso. Donc voilà, merci Papa Nabiso. Voilà. Attends la banane bakata avec tout bien. Voilà.
Bon, merci beaucoup pour l'intervention. Ndeka Ucholoba, tu remarqué dans l'église à Mindele quand même il y a du sérieux. Mindele soit au ça il a nzambe ils a qu'à sincère. Mais biso l'église na biso africain, ba congolais particulièrement tokenda plus pour na kotala omona mutazo ala taboye na ke komona boye sœur wana tala ki sœur boye frère boye azaki. Donc bato ba osambela pour na sentiment. Yango vraiment ndeka tozao loba wa eza malamu te batu ba sœur biso basi surtout tozaka tokomaka na moi qui fanatisme moko ya basala nzambe eza sous normal. Donc eza sous normal te vraiment to tchana nzambe liboso to tika komona plus ba pasteur ce pasteur alobi boma libala mobali naza ndoki yo wana bomi ce pasteur alobi ma sœur na moni boye mama bokilo na yo wana. Donc ba mama vraiment bandimi bo linga no liboso nzambe bo tika ko linga ba pasteur. Na Pauline rapidement mot de la fin pour vraiment to clôturer émission. Merci papa na biso bengi biso depuis Finlande pour l'intervention na yo. Voilà, merci mère Pauline rapidement mot de la fin pour te clôturer l'émission. Ezaka bande kona biso to landa nzambe to kangama na nzambe et non to kangama na batu. Donc yango vraiment eza nécessaire. Moi si ozana mobile na kati ya ndako so mobile na sambela te kangama na nzambe na yo nzamba yebitangu nini o mobile no pe akobongola motema mobile pe so ozana mwasi asambela te kangama na nzambe na o bondela pona mwasi no nzamba yebitangu nini oyo ako mema pe mwasi na ona nzela ya nzambe. Donc bandeko oto kangama na ba pasteur normalement voilà namoni neti bapel monsieur ezokota vraiment bapel n'habite na régie ceux qui ont écouté cause à l'appel à souka soit to yambango lisute parce que to bande l'émission to na sur semaine prochaine to ça deuxième numéro ya sujet yo pour batba obenga vraiment de partout air vraiment et qui nous courons derrière la montre donc nada souté to reçoit appel mususu à partir la régie déjà ceux qui ont ça biso plaisir wana ya ko kata ko suspendre ba appel. Ma mère pour lui continuer na mot na yo ya souka na message de la fin na yo. Oui, alors, voilà, bonsoir. Donc voilà, on a une intervention pasteur à suspendre frère Flori. Pour que frère Flori, on a aidé pasteur Serge Erazaki refoulé en Afrique. Bien ta aidé qui poison na mboka Finlande. Mais le pasteur a bengani pour Monique Mbongo ekoti na caisse église et comme déjà Evandi, et on a bengani pasteur na bisoana. Frère Flori, pour Yemokwatikala comme frère Flori, Zaki comme collaborateur nae. Voilà message commis na bana Finlande. Tous vraiment un message belé. Na Pauline continue na na mot de la fin. Non betaka c'était bande kona biso to kangama na nzambe to tika kangama na batu. Mutu pasteur aza mutu lokwa yo. Pasteur akokipe osumuka. Il faut faire attention parce que na ba pasteur ebele ba bengami ba pasteur mais baza pa na nzambe te. Même Bible ezolo bana biso elanga eza munene kasi basali baza mukie. Donc ebele ba pasteur bomona baza ba pasteur te. Misusu baye na bango na église ko lukaka mbongo. Misusu amoni kezo marché te azane fainéant ko kano kene musala te asali mo église ne pona kanisa ne ba mabonza na ye. Donc malgré batonde wana bazali mais ba oya nzambe pe bazali mais il faut que senga esprit à discernement oye ba place nini oyo zali. Voilà. C'est vraiment nécessaire. Merci beaucoup mère Pauline. Donc tous les messages msusu mutumwa komeli biso de comment komeli biso abi ye pena sœur baby Louise
lolo quoi sœur baby Lise lolo quoi wangana te abomi libala ya aboma libala ya solo pe azwa ndaku na minute oyo azo vivre ye moko sikoyo sœur Aniki akoma kanda na église pour pasteur Serge alaka libala abala na ye mwasi mususu pe sœur baby wana pure dadou mwasi ya pasteur donc sœur oza camarade ya mama pasteur même toujours bimana pasteur bino pe ba sœur ngo na éviter bozaka na mitema ndenge nini donc boaka donc eza poto donc mobali déjà ndeka tolobaka mobali oyo alingaka camarade ya mwasi na ye o alinga entourage ya mwasi na mobali mabe donc aotia vie ya mwasi na danger parce que mbanda wana akoki osala mwasi no mabe à tout moment donc encore il y a aliaka na ye amelaka na ye akokota na cuisine na ye atielie poison encore ya na chambre na ye abokeli kisi mwasi na yo akufi atiki bana ba papa o bosala biloko bon kolinga na entourage ya babasi na bino bozala bolingo wana donc au moins déjà mwasi nozo exposé mwasi na on danger moko biso basi to amité mama be toza na jalousie moko oyo okoki koboma ndeko na opo atikeloka mobali wana soki déjà lingi mobali wana tu peux faire n'importe quoi pour ka o gagner mobali wana alors vraiment mibali basala nzambe ezala basala nzambe te botika ka so vraiment bozaka na mwa amour amuke basi na bino ya ba mama e bana na bino bolingaka na entourage na bango te parce que baza exposé na danger nyonso ekoki kokomela bango voilà mère Pauline rapidement bambote na bao nyonso baolanda yo na bao ya yo to comme vraiment tout sur ces émissions na biso. OK, merci mingi en tout cas na pesa bambote mingi na bomoko ambuka Kinshasa musala kitoko mbote na bino nyonso na pesi pe mbote lisusu na Serge Gili Baleka mbote na esiko zali na pesi mbote na bomoko amboka Belgique na pesi mbote nanga donc na balandi na biso nyon surtout o balanda biso masolo ya kati yango ezongi. Voilà donc tout le monde a entendu l'appel. Il y a pasteur Serge de habiter ceux qui a kolinga pour intervenir. Alors bonsoir. Bonsoir. Bonsoir pasteur Serge. Oui, bonsoir. Oui, to benga yo on dirait qu'il y a bomo kwamboka parce que tozo ki ba intervention ya batu ebele ba ku ba bengi biso de partout na Finlande par rapport ya makambo eloba mi pona yo tellement biso toza église au milieu du village donc tokoki jamais ko juger to mona vraiment pour la considération ya bana nzambe ya bato nyonso balingaka yo o meka un peu que se prononcer batuba yeba pe tout ce qui se dit sur toi ce qui yomoko okoyi koloba nini o kitsa batu mitema yango vraiment tozali ko benga o depuis kala tozo zoyo te donc eza batu ebele bazo benga babina fiske pona considération ya batu na yo ya ba o balingaka yo o meka un peu que se prononcer sur makambo nyonso ezoloba donc voilà yango vraiment intervention na yo kozala vraiment important pona ya makambo wana na ebite soko ekoloba nini par rapport à nyonso ezoloba masuri yo bon biso toza na te pona o juger yo toza batu biso toza na katikati to ebi pe il y a des choses qui se disent diable azape na bandenge na ebele oyo akombataka batu na Congo na biso makambo mususu ekoma kobima olali olamuki babimise yo likambo donc toza vraiment na katikati wana toza ba chrétien to yebi pe ndenge diable akombataka mosala nzambe yango vraiment ekozala important to yoka yo soki eko arranger yo etant que mosala nzambe etant que milimo ya bato ebele o ezolela peut-être o eza dessus o meka un peu kokitisa bana wana ya nzambe mitema donc voilà c'est un peu ça papa. Merci beaucoup. En fait, sincèrement, je n'ai rien à dire à ce sujet. Ce qui a été dit a été dit. Ce que je sais, je suis un serviteur de Dieu. Dieu va me justifier. N'a pas la justification à mon côté. On dit que c'est solo, gloire à Dieu. On va le battre. Gloire à Dieu. Mais comme serviteur de Dieu, je n'ai rien à dire là-dessus. Merci beaucoup, pasteur. Pour quand même le banayo, na quand même bayoki. Oh, voilà, merci. Merci.
Ok, voilà, c'était là le pasteur Serge. Il y avait accusé na pourquoi le quand même à l'objet na biso moi le banae biso to éviter ce qui m'a ramené sur le baneza vrai ou faux donc on va kanda yebi donc tout kanda mbe moko na batu oyo ba yebi ki m'a ramené solo et mon pasteur à lobby donc biso to ko juger te ceux qui azalaki na mabe azonga na droit chemin ceux qui pas azalaki na ngote nzambe moko akofuta moto akosi si réellement bakosi voilà c'était un peu ça tokomi rapidement na suka na Pauline moi bambote susu namonaki okatanaki na katikati pe vraiment émission aussi là intervention pasteur Senga so ezalaki vraiment intervention ya suka voilà bon napesi bambote mingi na bana ngai mbo Peter, Pia Momo, Cornélie Momo, Jonathan Momo, bien merci Momo, Glody Momo, Claude Momo, na pesi bino bambote, na pesi belle-sœur na beau-frère na États-Unis, na libota mobimba belle-sœur na boza na États-Unis, na pesi bino bambote, na pesi mbote na bomoko mboka Belgique, na pesi mbote na bomoko mboka France, kala mingi te to ya masolo eza kozongela. Na pesi mbote lisusu na tantine nanga tantine mima na papa nanga papa Dave yomo yebi pourquoi na bengi papa Dave na pesi bino en tout cas bambote mingi en plus na lingai na bossa na vraiment lelo eza journée moko extrêmement pour nanga parce que eza journée anniversaire ya papa nanga Papa Mobert Machamkini Leti, en tout cas, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Donc, na lingio mingi, nzambe penza akumisa manandenga baselo sumbula moko, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, na petit sumbote, na pasteur nangai, na France, pasteur Michel, la mingi te tozala ensemble. Voilà, donc plaisir à trouver qui yangai ya koyeba ke bozaki ebele bobengi biso de partout, donc merci vraiment pour la patience na bino ndenge bozaki nombreux devant ba écran na bino ba mobile na bino pour na réagir na émission lelo. Donc là na go pesa merci na yemoko le boss ya bomoko mboka donc ba Big Digital Momo notre patron donc ba mboka ebele na yo pour ça yo bomoko mboka vraiment elali donc merci encore na Judith Lusungama na Jules Baleka donc la mienne donc babi ma perso ma gros idée c'est que là je vois la grande équipe de Bomoko Amboka Kinshasa, vraiment coup de chapeau na Yomoko, notre réalisateur Bruno Maestro Ndombe, donc Bambote na Yopo Moussale, et ça, Makuna vraiment, donc donc peut-être na ba collègue na biso na yakuna ba concert, ba confrère na biso, il y a Bomoko Amboka Kinshasa, Moussala toujours, continuer car la moto boya d'abo lembate, et un kaka toujours continuer la pessi mote na ma grande sœur chérie depuis Belgique, là, mobile naïe, Papa Didier Ina, le serviteur de Dieu. Donc, il y aura bénédiction pour la famille Nabiso, Papa Didier, de gros bisous à toi, ainsi qu'à toutes mes nièces et mes neveux. La petite Mourambote, sans oublier ma mère, maman Jacqueline Banda depuis Belgique, mon père Jean-Simon Chimbela depuis Belgique. De gros bisous à vous. La petite vraiment, donc, la internet, Nabiso, il y a partout dans le monde entier. Ah, surtout na kati il y a Stockholm, on a dit que Bolanda, Bomoko Mboka, vous continuez toujours Rolanda Bomoko Mboka, donc vous avez toujours voilà pour la Rolanda Bomoko Mboka. Grâce le Sungama, je fais de gros bisous à toutes mes enfants, Balagnon, Fernanda, donc la petite vraiment de gros bisous. Vous continuez toujours à soutenir site Nabino Bomoko Mboka. Bye bye, on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro par rapport peut-être de continuer quand on a sujet de toujours dans mon pays ça m'a cassé toujours de continuer qu'on m'appelle voilà donc merci beaucoup et restez branchés sur votre site www.bomokoyamboka.com sans oublier l'apôtre Peniel la PCMBO Tenayo Mondale tata le pango qui en a toujours branché la PCMBO Tenayo
et puis bino nyonso basala nzambe nyonso bobongisa biso mpe banzimito tika kozala bafanatique pasteur soki oza na église na yo mwa couple moko boye ezokenda kokabwana yo oza mosala nzambe kosangisa tozomona lelo badivorce ezosalama na baeglise pasteur avandi akangi maboko sar azocontinue koya église donc yo mosala ni eza nini bongisa bozongisa bafoyer ezokabwana parce que bana wana bazala na éducation ya malamu. Voilà, merci à vous tous au Béa qui est vraiment branché. On se retrouve une autre fois. Bye bye. Bana kin, bana poto, bana Océanie, bana Asie, bana Amérique, balobi site aka moko ya mboka. Bon moko ya mboka. Donc vous zappez trop té, restez branchés escotés. Bon moko ya mboka. Promotion ba produit na bino ba entreprise. Et bino promotion o nyonso ana flat na ye. Restaurant. De bono asali si feti mona kini. Olingo mona ngoza register na bon moko ya mboka. Donc toza wana pona bino. Restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bon moko ya mboka. Olingo sala promotion na bon moko ya mboka za na ka pona bino. Toza na pona ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc ekokoma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo atie vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga eke de timbujimai eke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka ezana pona ko servir bino toza sans frontières.